Mbote lisusu bandeko nanga na bandeko oyangai tokutani lisusu. Jeudi 28 mai 2020, Masolona député lobby avec Pascal Mukuna yepe akosamba pondenge na ebisibino tokomi kaka na rubrique ya kosamba na rubrique ya liwa na mboka na biso. Na rubrique ya liwa ezabatu obako bakisama, bien sûr, il y a les gens qui exagèrent. Bayeko la kisa un monsieur balobi avocat ce qui a partie civile les alukuta ndeko wana bien sûr qui a sala droit mais azaki ko travailler en tant qu'avocat azaki ko travailler na société moko te kaka ba meuble de place azalaki responsable ndeko azikaki na kati ya moto il n'est ni de près ni de loin na makambo ni makambo procès ni makambo présidence. Là il faut recadrer parce que moko lokuta eleki surtout na ba réseaux sociaux. Yango na senga kabino bandeko nanga mikolo nyonso. Il faut bateau bazana changement. Les gens, les personnes crédibles, to encercler ba aventurier bazaka na kacha lokuta. Na kacha populisme, nous devons les encercler pour que to finanti valeur pour na kope sa image mususu ya mboka na biso. Au moins muto a publier le kwa lokuta, il faut boter les melaye. Ensemble, ça va les décourager. Maintenant vous bino bezo pesa bango crédibilité. Vous passez tout votre temps à suivre ma bêtise. Vous les encouragez. Yango ba komona ba titre malonga ezalakate ba titre moko ya scandale, ba titre alarmiste, ba titre moko kaka ya ndengwana parce que ils estiment que bino bolinga biloko ya modèle wana. Soki bandeko o to mona kama kambu ndenge moko parce que balobaka qui se ressemble et s'assemble. Bako kakoluka ndenge nini ya encadrer, ya encercler ba malfaiteurs, ba alarmistes, les menteurs sur les réseaux sociaux. Toko pesa image mususu. Yango na lobaki na bino toko créer, je suis en train de commencer à enregistrer ba numéro ya bato bandimi que tocha bango na groupe WhatsApp. Na kocha muto ya tindelinga message te que tianga na groupe WhatsApp na kocha été parce que je vais apparaître comme tout le monde. Ce que vous en posa, il y a que au côté d'un groupe WhatsApp, comme il y a un message qui est je suis d'accord, d'enregistrer numéro na yoto créer groupe WhatsApp et Masolona député pour un échange, il y a des informations crédibles et il y a responsabilité. Masolo na député, lobby mbutu lisusu na Mbujimai, la ville paralysée. Président il y a Ligue de jeunes, il y a eu des pèses à lobby qui ba bakene ko piller bureau ya PPRD et ça bah, combattants il y a eu des pestes, c'est la population. Même le mot d'ordre, c'est la population. Bangomoko, ainsi de suite. Parce que UDPS étant au pouvoir, bako sala makambo anate. Il y a solo to, il y a le kuta, on ne sait pas. Ou bien ils ont profité, natango ya ndengwana. Parce que jusque-là, l'UDPS au niveau national, aucun mot d'ordre n'a été donné dans ce sens-là. Boyebi ke bande konangai, ezana ba makamususu ya koloba na utaki ko sabino ya peu ke bande ko ba ko kufa na chofa tozana secteur qui porte le même nom na territoire ya Lubao pour na ndeko moko abenga kinga akola na Lubao mais ya za mtu amwena ditu c'est un joueur de son état alobi na kanisa ka Lubao kota cotonnière ainsi de suite. Je finirai par faire quelque chose à Lubao na lobi oui Lubao bato bazo kufa pona mai na belela le vieux Jean-Pierre Moulendambo. Nalobi atako basabotayo kanisa isika ya bandeko na yo parce que les gens sont en train de mourir. C'est l'unique endroit oyo même un médecin azate na chofa. Mai ezo vimbi sabatu mabumu batu bazo kufa. Mokuta ka batu bazo vimba bazo lataka ba veste. Ozamuti ya wapi ya chofa ainsi de suite. Mais kuna batindi batu moko bakende kosala musala na hôpital. Na kati ya hôpital wana pona ko réhabiliter yango, il y a un monsieur qui sera à Kinshasa. Azwa qui marché ba pesi atindi mutunaye, mais mutunaye wana fait n'importe quoi aujourd'hui. Azo longola banzete ya makasi, azo zwabi. Azwi banzete ya makasi alongoli ateki. Azwi pamba tie wana. Balo banaye naza alobi azana décision ya kosala oyo amoni malamu kosala. Je vais rappeler une chose. Chofa eza cité oyo tongamaka Kala
na bandenge nyonso ya ki kozala quand même une ville. Ezaka na bureau ya secteur, bureau ya chef à secteur, camp bien construit, camp militaire batongaka yango bien. Ok na sima kuna banda ko ezalaki ba cotonnière wana bazoloba bazaki na ba entrepôt na bango. Hôpital ya Tchofa ezalaki un grand hôpital ya référence. Et puis tangu bazui batu ya malade ya maba bazui batie bango basaleli ya bango kan e banda kuwane tongamaka kitoko omati côté ya paroisse ya mission okuti kuna ba ma sœur paroisse moko ya bien ainsi de suite. En tout cas ezalaki ya kotongama bien. Qu'est-ce qui s'est fait? Je suis dans l'obligation de vous rappeler ça. Bota la place ngana telemelaka bato bazaka ba tribaliste. Yango bomona kangama kambwana ngana kendaka te. Oya mutualité. Kuna na Tchofa ba chef de secteur o bazaka kotia sous Mobutu parce que kuna on envoyé mutu akouta soki wapi ba chef de secteur bazali ko ponate. Après Mobutu babandi kotia bana Tchofa ba chef de secteur. Tangu babandi kotia bango, ils ont commencé à démolir banda kuwana o batonga ya babrik kwiti ya makasi. Bazo démolir, en tout cas na namona kindokite. Bakeko buka même oyo ya bureau ya secteur pona kotonganda ko ambrika ndobe. Brick ba mabelo ba compacter batie balongoli ba brick kwit bakeko tonga banda kuna bango personnel. Sans ciment, allez bakeko sala ndengwana kindoki. Du moment que je vous parle, camp militaire et si là balongola banda kunyos et pas ba chef de secteur au bateka yango on démolit pona kokene kotonga banda ko ya ba particulier. Ce qui l'état de droit ezali ko salema, il faut poursuivre ces gens-là, ils doivent répondre. Tout démoli. Aujourd'hui Tchofa etikali kaka ndengwana okuta mutu moko azali awa zamba ekoti mutu moko avandi awa zamba ekoti ainsi de suite. Ça pose problème. Lelo yango mutu yango batinda kike akende ko réhabiliter hôpital. Vous entendez ce qui se passe. Na minute on a ko sala émission. Tension entre eux na société civile ya Tchofa. Yango besoin mona makambu ya ko pesa batu ba marchango, il faut ko tala. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui se passe? Mbote na bande ko tu bazalaka na mitema na bango na bamboka na bango pona kotonga et non pona kopier. Mbote na mampinga makasi kuna na Maroc. Mbote na bande ko bazana Australie. Lobi na zwa ki appel moko ya bien ko uta Australie, ya encouragement. Esengeli bande ko baye. Bande ko nanga na lingi na kosukisa na likambu ya Masaro, ne vous en faites pas. Information moko na zwa. Na lingi avant que tobeta masolo ya juge parce que na kobeta masolo ya juge Raphaël na kendaki kuna. Je ne suis pas de ce gens-là babeta kama solo même likambu salemi awa pembe nozo kende ko vérifier te obandi ko inventer. On peut encore comprendre bande ko na biso bazali banda baba na kosala analyse des fois erronée ko pesa information des fois ya lokuta mutu moko abeninga peut-être que mutu wana pesa information te. J'ai été là, j'ai changé avec la femme du défunt, j'ai changé avec la famille du défunt après neto kendaki ko bimisa bani. Je vais vous faire le rapport de ce que j'ai entendu là-bas, avec tous les détails. En dehors, il y a un appel ça qui vient au lobby. Je dois dire merci à l'honorable Mbayo Amwadi, Azana Kinshasa et Azana intérieur, Azana élu à Mwenaditu, député provincial de son état. Ndenge toko lobaboy Azana Bazamba, ko débrouiller. Mais atindi quand même moi mbongo pona ko assister ba personne vivant avec handicap. Ah, nenge tozo sunga bango wana. Ezama koti na biso mon côté, c'est l'assistance. Ya bandeko bazaka na mitema. Ya bomoto. Nengo komona tongo ba kote linga. Tongo. Sans rendez-vous des fois. Oko sala ndenge nini bango baza bandeko na yo. Ndeko yo alobaki tole kaka na ba association, hein papa. Il faut que ndeko na yo le kana association. On doit encercler le mal. Il faut to bundisa ba skiver, muto alinga
esquiver ba responsabilité na ya bandi ko pesa ba théorie. On n'est pas dans la même logique. Ozo esquiver nde ba responsabilité ya kosunga bandeko na yo. Mutu avandi wana we alongwa kuna Eliezer azana ni aza Rwandais. Oui, admettons que naza Rwandais. Mais Rwanda zo senga yo ke lingande kona yo ko bundela Congo eza carte te eza ko bundela ndeko na yo. Quand on critique les autres, c'est qu'on est capable de mieux faire. Alors le mieux faire ne commence pas seulement avec les affaires. Yango moni bande ko belé ba uta poto ba pesi bango ba responsabilité. Musala na bango ko yiba. Na lobia bambo bande ko belé ba uta poto. Tangu ba pesi bango ba responsabilité ao. Ba koti ko yiba ko lega memba o bazaliao. Parce que basala ki mo exercice te. Ko bundela Congo c'est prêché par l'exemple. Je fais ça, mutema ya bomoto d'abord ezala. Ya koyoka mawa ya koyeba batu ya koyeba ke bande konanga yo bazo vivre ndenge nini tangu ngana zo la place malamu. Papa Eliezer. Fungula basi nani? Fungula kana. Fungula nani kali pita. Yuko cha vitesa. Fungula je? Fungula. Fungula je. Fungula kote. Tem koloko Benda. Voilà. Comment? Tu vois na zotangi sayo. Hein? Vitoi. Yemsa mana. Boîte nga kwa. Banani bazaki na problème ba machine. Nde baona deisa. Ah, bogo mitro abuzaki de. Ai mama fuma. Bona makambo akoto. Ah. Epi. Yende azali ko chama makelele. Ngate na ikozaki babilanga. Yongola na maske, ozo boma na bode. Ulingo tricher to ni. Na lingina tricher. Ngande mutu na chaki na sala ki exposition ya bilamba na ba machine. Awa, na ba kashi. Machine yenanga. Nana sundio. Na pesi pedal wa zo kungula izaya. Ngai na zo kungula pedal. Yo ezaya pedal. Bon, nazana quelques machines. Eloko ngana ebi ezana machine. Ana ebi. Ezana machine. Oyo mama blani na tindela kima. Oyo nazombeli ochomo. Nalinga nazombeli o tablette. Ba elisingaki. Telefone nazombeli ya ochomo. Oyo bichomo. Yera na telefone. Oyo bichomo. Hein? Video. Oyo bichomo te. Nazombeli o téléphone. Comme ça allez. On va banda ko tchatcher. Oui. Hein? Ah. So yi classe bandale o bandi ko kene classe na kutona nda kutega. Hein? Na kutona nda kutega. Maya bana kutuda mabelo ndia maneto kila classe zaidi bien. Aenda tika classe ko velo e bukana kinyo so motora si. O chombo. O jomona. O mama abikisanga kusakana na popi. Eh? Chawa jeu ko bana ko chatter. Ai. Hein? Hein? Victoria Danko. Alors, tous les Ghanaiens ont ba machine. Oh mi balé oyo. Nde ngana lobi
parce que na opesa bino nyonso te ay po ezana bande ko na lingi bo vérifier totala o boko zana oyo kotika gouverneur atia bapane ebele boye gouverneur ni kani mukomo atieleki so courant ya mégaton tofutaka yango par mois na bakari okimika nakimi banda bitumba te yaka mwana nsaka isiko bangidi wako nini hata sike bazalaki kufaele nazanga moko te toye makolo chikapa ti kikwiti tokoti na transport tokomia tolali na nzela te makolo alors que aux personnes vivant avec handicap papa kolia kokufa malamu natambola ta nayebaka te ke bato babakokaliwa oyo ya biso ezalaki mabe yaka mwana nsaka ezalaki mabe omona ngo farafara na tongo omona bazoleka na mutu na ye boye bakati aka basimbi na mutu bazoleka biso tozalaka na prince na avenue de la révolution tozomona tala ndenge bazali koti mibale na oyo mibale me nakopesa bino nyonso tokola moye tu achelon 3 ça va oui Tiangani boyo masinga mwa. Yo za mwana tiangani. Lokele ou bien mswa. Bazwa ili baza kata mboko. Ngai na ibaji na pesa biyo mibali. Siko moninge tato na ministre to na sana ya kusekela tena. Wala mto na to. Victoria nazo pesa pona kombo na ya. Kuke mama cha yo bien. Ozanga tite. Miliki na yo ezali. Na sukali na somela kio. Ozo melati. Sans problème. Mapa déjà. Omoni yango na zo pesa machine baba na ozo melo mapa. Ekozala ka boy. Awa soki na pesi otala te okoya komima biso to ana pouvoir. Oyebi ke mama oyo atindi ba machine na ebi ekutu te. Batindi kana yetu tozobelelaka awa. Alors machine yango wana 4 machines et bino moko nde boyebi nani akozwa o wapi eloko mama yo kozwa o wapi okuni yo kozwa pe oyo komoni langa ya kozali kokendaka bazobengana bino boyali bobengana bandikape handikape aza mutu te ya sans béquille, sans quoi. Vous pouvez arrêter. On met ça là déjà. Ligne droite. Oh nani lisusu azoya. Oh nani lisusu azoya pala. Boyaka sara ndile fumbu. Boyaka. Papa, singila hapo.
biso papa toyaka sans audience toyaka bongo yaza babengaka ye ndeko mona ye lisusu nazoli lisusu mpo naza ya lelo nalobi te eza ya libela na libela ngai mama ya viki na ye toye kotala papa akutani mpe na mashine nzambe apambola vraimen papa apambola mpe bandeko oyo basungaki papa Eliezer tozala ya liboso te tozala mpe ya suka te me bakontinue kopesaka biso papa Eliezer aza lokwa Moïse na kati ya ndako na nga oyo akosala nazalaki na possibilité ya kosala yango te me ekomi kosala na facilité nyonso sikoyo nakuti basala esengola libala teke na sikoyo ndenge nasolani na docteur abaki soki bino moko obengi ye po kosola na ye Voilà, maman. C'est au canyon. Alors, il y a un problème, il y a des gens qui ont ça la nuit. Il y a pour renforcer moi. Place ya Esika. Esika siko ngai nena ebite so kina ko répondre kuna ndenge nini? Oh, sika tozo mona kindengeza. O tekela banani nana komona na kosola. Emisala mama ndika te basala. Obongoli masanga. Makisi lie kon masanga. Obongoli lose komi ntsamba. Osali ba bacterol ba kisi nyoso wana. Na exposition wana esalemaka. Siko tamba toso bazomona etreta kanine sunga kanine sala kanine. Bayeba ke biloko biso moto sala kape eza nécessaire. Par rapport à mettre la ji wana ba alcool. Parce que na meli vin à l'os. Ils ont contribué à la santé pour l'os coliaque. Mais si l'itoliaque, ba rhumatisme, ba bisisa mapolo. Mais tant que nous avons là, ils sont fortifiés, ils sont détruits. Ils ont fait un mois ya ko mona ko lakisa batu ke biloko ya biso moko naturel eza nécessaire. Que ba ji ba ni eza ba engrais ba chimie eza makais. Mais celui moi na osali ji otena contact au pesi moi na meli. Même na classe, même yo moko. Ils ont bakisa un plus. Ils ont détruit. Que to koma kaka na ba ji ba ndele ba sala la biso ba chimie so leke belé mais ba manga o to ko sala ngoji. Ngai to ko sala ngoji. Malala ba paka paka. Mais ce qui te commis la biloko na biso moko naturel. Peut-être ba maladie o ba paralysie, o ba cancer banine, ba cancer, o hypotension banine e kozala te. O to négliger culture na biso, to commis na culture ya bato mosusu. Mais awa botan to commis coronavirus to lobi nini? To tia citron na mai, bat bamela. To commis na Congo bolo le matière commis ba 2000 ba 3000. Mais ce ko sali Congo eza biloko mboka. Mais Congo bolo komaki na impact pourquoi to négliger ki yango, mais to zoni na culture. Mais ce que peut te bannir pour l'accès, biso moko même bana biso ba parents que culture est nécessaire et kotika. Nga nazo défendre nga na sens que nazo sala ba bacterol. Nazo sala ba bacterol, nazo somba ba parfum wana na somba ngo na mbongo. Parfum na somba ngo na mbongo. Bon bouteille mo bwe na ke somba ngo 8000 francs. Au fond na somba tam sota 4 bouteilles. Na sangisaka ba parfum na parfum za kombo na ngo. Nino chocolat eza, bicali eza, citronnelle eza, nino mifleur eza, fa eza. Donc nyonso na po sangisa ngo comme un mini bouteille mobimba wana ekutaka déjà plus de $60. Nga za makoki wana te. Mais naza po sa soué nanga ezalaka te na suka 5 litres, 6 litres, 7 litres. Mais soué nanga ezala ko même na projet nanga. Eza un jour industrie pour nanga moko temena ko engager bano bakanda ko sala nazo futa bango bano bakobanda ko kekoteka bano futa bango pe naza na place o nazo sala biloko wana. Place eza ke soki na chango izini wana ezala batu bazo mona yango. Pona kata problème ya place au bozolo. Bino ndebo kendake pa bourgmestre alimete. Bourgmestre inda ko pesa bino lokola bozaba. Bourgmestre biso to bon biso to kendaka na kutu pona bébé bayamba biso même pas bien. Bayamba biso bien te. Ti lelo makambo za mbilinga e bébé zakana. Bon sikoto ke supo la pesa biso place.
monte que tu fais non nakotinda moto moko na nini epa bourgmestre aza na numero na ye bakokisi nalala kati baba me nayebi misala maboko ebele nasombaka lipapa ya lagome nasombi bapere nachange yango fort bakoteka yango ata na $10 makoki nde eza na natongaka bilamba nakotongela tanti ndenge alati boye nazwi ka elamba oyo nalatisi na sasi apesinga spadri na ye nalatisi me misala nyonso wana nayebi kosala me esindi te nde mama alobi azolala libanda yo siko ozolala na ndako bomonike bolingani te siko na centre wana centre eza bino nyonso siko ye parce que ye aza mamu nde bolobi atikala libanda alors que bato ya pouvoir olalaka libanda parce que na centre bandako eza lisusu te ou bien mpona nini ou bien eza lolendo peut-être moninga atondi batoli na ye atondi anga bandako ya leta nyonso eza na bato sikoyo sikoyo moninga alingi ateka anga wana angara yango bazoteka combien $500 100, 200, 300, 400. Jamais. Ata bino moko. Je préfère tosala na yo émission soki bato ya motema malamu bakomona ngai sikoyo bato ya motema malamu bakomonaka nzoto ya mamu boye bien bayoki mpe mawa basungi yo jamais bakosunga motu soki bamoni lokola biso boye omoni ngai nazali asalanga opération lokumu siko natikala na physique moko bagumbanga lokumu eyaka okuta ntango ya basoda nyamurenge baza oya na bohôpital so bakuti bato na hôpital papa Joseph nazobenga yo bakati litoi moko basoda banyamurenge baza osa so bakosi na hôpital so bakuti bato na hôpital bakati o litoi moko basiki litoi moko siko bapare na ngai na bata wana babaki tobima na hôpital nsima mikolo tokozonga basala o physique sikoyo ezosenga likolo ya pasi wana etelemaka kapo eza na libende na kati ezosenga moto ya mawa oyo nzambe akosunga ye akotia akoyokelanga mawa basala yango opération balongola libende wana loka tokomi deozalaka wapi na Kisangani basala yango opération na 97 na Kisangani siko na ye wana banyamurenge baye yo mona moto yango bakata litoi namona na bitumba 6 jours na bitumba 3 jours nyonso baévénement yango nyonso teyebekala moto yango azosenga lisungi atie babote boye na ntongo papa moto atambolaka sali te satana azala moto asali te mwana nzambe azala sali te fo mwana nzambe azalaka propre surtout wana Kisangani balela boye ezosenga moto amawa bameka kosala nga opération mpo lokwa tokomi na elanga boye miku akaya nde bando osala pasi elanga biso bendikape miku esalaka pasi soki balongoli libendana kama na kozala na facilité ya kotambola yo moko kutu okamwi kotambola na nga ndenge na kotambola natambola na difficulté makasi neti so moto amawa akomona makambo akoyoka makambo nazoloba ameka kosunga ngai na kotambola na pasi libende ekomi te ya kosala pasi na nzoto nga bandano na 7 yope balongola yo soki ekumeli mingi epesaka cancer ok Bonjour, Laurent Blanc. Bonjour.
za na kwa wana. Na coffre wana ndani. tosepeli toseki nzambe apambolela biso ndeko Eliezer abakisela ye likolo na se na moi oye aza honorable asolosolo ayebi olia na bato aleki na bapaster koza bapaster mosusu baobengana pembeni eglise me ndeko Eliezer ayambaka biso na motema ya kofungwama yango wana tosengeli ye kaka nzambe apambola abakisela ye mikolo na kombo na Yesu. Amen. Kama bakisele ebele, baze ebele te na mokilo oyo. Oyo azwi makoki na bike na mona ki pasi anga mona libota nanga, mais ye pasi na ye, kosepisengo na ye eza ya bato ya pasi. Eza bendikape bato ye tomo bazana moyen ko te. Yango na nzambe wa lobike, apesi ya lobike 1 plus na yo ko bakisama. Nzamba bakisele ebele. Mama te motema oyo aza nango, eza motema bonzambe. Sans bonzambe, yoso ko sala te. Abakisela ye. Ya asuka biso ye na mabota na biso nzambe na famille na ye na bana na ye ambisa biso ko ya obstacle biso ya biso na ye nzamba ko épargner ye ko pesa ye ebele ona njana ene to ko ba partenaire njana ene to ko ba pesa ye bana yango na nzamba pesa abakisela ye ya koleka merci lokola ye azopesa babola azodefisa azokotisa nzambe nyongo nzambe ndakofuta ye sawa bolandi mama wana ndengalo azolala libanda presque une année depuis autakana azawan mama oya Kisangani libeneza na lokolo wane gumba makate. Voyez comment elle marche. Grâce nabino bomoni ba machine mibale aparo ya mama blani ba machine mibale wana mama moko abenga kinga ya lobi kende na yolo apesi biso adresse tokei machine wane zwami yango wana topesi bandeko esungi bato me machine wane vandaki soki tolo bakate elingaki osunga bandeko ndenge nini ba carton oyo eyaka elingaki ya ndenge nini. C'est ça les paramètres tozanango tangu mutu azoloba ma Eliezer mutu moko alobaki wana bato oyo bato ango nazoloba bakoma ba miibi la plupart des incompétents oyo bazana président de la République, la plupart des incompétents bavandi wana bazosa la réunion ouais Eliezer bomoni azongeli émission parce que ceux qui akendaka pour que ba voter alingaki azongate oyebinga muke oyebinga muke bino eza ba faveur wana basaleli bino oyebinga muke ngana salaka ba mati vite. Si je publie aujourd'hui tout ce que j'ai fait avec les personnes vivant avec handicap, c'est pour motiver les autres parce que je ne saurais pas prendre moi-même la responsabilité. Biso tozana mutema ya mabelo ko la binote boye wana bonganzami na présidence. Qu'est-ce que vous avez fait? En quoi est-ce que vous avez été utile vis-à-vis du chef de l'État? Bokomisa kinga bino tout wana ba ennemi. Bino tout. Dès que vous vendez za munoko, na munoko na bino mesetambo. Bozo banga nini? Masumu na bino ne kimuibi na bino ne ezo bangisa bino. Ba juisseur ya modèle wa. Lelo na minute oyo. Tangu tozali ko expliquer, même ko publier ce que nous faisons, c'est pour motiver les autres. Ndeko moka tinda ki mbongo mukao. Azana Turquie, un étudiant. Alobi ndeko Eliezer na koti ko kanga mutema te, bien que nazotanga na sala ke lokote. C'est le cœur qui donne et non les moyens. Ce n'est pas que mutu azana mbongo. Ezana bato mbongo bakabakate. Mais toko zelaka mukolo bako kufaka, totala ndenge bako kunda bango na mbongo. Tangu bako kunda bino na bomengo tokotala. Sungande kona yo, ça coûte quoi? Et loko epesa kase eza mutema eza kozala nangote mutu akabakata ya muke akabakana baninga bande koyo tokotikela bango nani
l'état azosala eloko mon côté ale tosala ndenge nini ale totika bango bakufa parce que l'état azosala te soki balobi na bino théorie tu vois en France c'est que c'est fait. Oui en France en Belgique l'état même mutu azosala musala te asungaka ye aka basungaka bato au moins chaque fin du mois ozwaka mwa mokiti siko ndenge nini olingi extrapoler logique ya kuna na awa en attendant comme ba réalité eza yango mon côté tosungana entre biso. Merci na bandeko tout o bako benganga à travers le monde. Merci na ba maman nyonso bako sikuwe ba papa. Merci na ba papa pe o bazana mutema na Congo. Mutema bolingo. Je dois vous dire merci. Masolo na député. Bandeko nanga boyebi que format réduit au tosanganaka. Tangu dossier ya Jean-Marc Kabunde balobi mo toko ya na biso 500. Mais to garder distanciation sociale. Mais nazo mituna era makofi. Est-ce que distanciation sociale ezalaki respecté? Era makofi. La contamination générale. Toujours tendre vers 3000 cas na Congo. Mais bandeko wana kaka ndenge ozomona soki nga na lobi na komi monguna na bango. Bandeko na ngai na lobaka soki na moni eloko ifo na loba na bino boyi na ngai metika la wana. Etika. Nakota, je vous montre cette photo là. Muniere wana moni balati. Nandenge na telemi na zola kisa musapi. Na zolo bana bango ke muniere za sinya Tshisekedi. Lelo bokomi yango tike gagnant Mabund Kabund avec slogan na bango bazalaki na bango j'aime Jean-Marc Kabund, je vote Mabunda. Des slogan na bango bazawana le bâtonnier pe à son âme Mukendi Yakufi mais ba oji wana ba telemi na ba o ba Eli abakatanda ndenge omoni ba telemi wana nazo ebisa bango mais zana batu bayokela ka batu te. J'ai dit nous sommes en politique oui. Mais on n'a pas la même expérience, on n'a pas le même parcours. Soki ngando aebisio ke soki mbisa aebisio ke ngando akobela ndimela e parce que bazaka na kati ya mai. Et tumba oyo quand même tozana moi expérience ata ya muke. Sans vouloir s'accaparer de tout. Moi expérience à muke. Je savais que ça ne pouvait pas coller. Les lobos ont discours, besoin courage, ya koyebisa batu. Mais pourquoi moi je suis de l'opposition parlementaire? Ceux qui balobi allez koloba na ba réunion na bango tout. Où est-ce que je n'ai pas été diabolisé? Na ba réunion a eu des pes mi kolonyo ko diabolisé nga. Na présidence ko diabolisé nga. Lokola babimaki ba paquet, lokola tobundela bango, on a dit OK, on prend acte. Mais tokokuta na kaka. Mbote na ba combattant nyonso ya solo. Oh bazaliko se retrouver que bango nde bazaba combattant na solo. Etumbe kozala etumba milinga masasi ezala ya ba combattant na souffrance na bango mais climatisation ou climatiseur na kolia biftek ezala bino. Tokondimate. Je l'ai toujours répété. Combien de manifestations ba cadre ezala ba cadre ya UDPS ezala ba cadre tout so qui a décidé so qui ba cadre babima koleka ba combattant bo respecta ka ba combattante eloko to wele la kanabino nde yango wana eloko to wele la kanabino yango wana lelo ba combattant ba awa nazozo ba pela ezana moko asala kiso kindenge ni nazana hôpital les combattants le parti au pouvoir Masolo na de pité. Procès Jean-Jacques Mamba est suspendu. Jean-Jacques Mamba lobi azongi na anda kunaye. Tozalaki wana collègue na biso ya fundaki ayaki pona ko se constituer partie civile ayena ba avocat pour que abana kolo balobi ezalaka place o ete nde bayaka. Ayaki vraiment pour qu'il a chargé de kunaye mais ça s'est fait comme ça. Nasimanango sur l'article 107 de la Constitution, on a suspendu. Et ça va continuer après la session. D'ici le 15 juin, dossier Kozonga. Mais le Kongana Koloba, Ezaboy.
Jean-Marc Kabunde to sangani to longolie. Mais na Sénat va bloquer ko lever immunité. Ya tambwe mwamba. Pona à répondre. Oui, maman Bijou. Afundie pas parce que ezapona likambuli susu ya 4 millions parce que a humilié qui. Mais tozana problème ya tolingi toyeba 4 millions. Oye somba ki soti combien de ordinateurs? Toyeba ta valeur ango ya ba ordinateur, peut-être les technologies ya sika. 4 millions passation de marché le kaki ndenge nini parce que zambongo na eta. Et puis 4 millions ango esala kinini. Et comme le dossier à bato FCCT qui va arranger entre bango. C'est là que je demande que les valeurs doivent encadrer la médiocrité, doivent encercler la médiocrité. Pour na kofi na médiocrité. Ba question to goji ko bana ko cibler na ko sale la bémission yangoan. Dossier à 7 millions et tikale en tête. Tibo et Jean-Marc Ake tozo yebate 7 millions. Combien le congrès coûte tozo yebate? Jean-Marc oui Akei. Akei des fois aussi pour na ba erreur na yemoko. Pona ba erreur na yemoko pona nini kozanga koyoki la bato. Et en politique, ce n'est pas la force et un muscle, c'est la tête qui doit tourner. Eza makofite. Eza mutu. Koluka koyoki la bato. Ata soki oza mokonzi yoki la ka bato. Oza président intérimaire ya IDPS yokaka bato. Oza premier vice-président de l'Assemblée nationale yokaka bato. Quand vous refusez, vous fermez vos portes. Ndenge nazo mona bato yanke belé aw. Oh basala tangu bakomi na présidence bakangi bikuke babandi ko diaboliser lelo yango anezobima tantôt comme oh before oh tantôt eza kamere oh azoboma finalement tozo ebate tantôt oh eza kabila bozo tanga bato ebele ndenge bozo tanga bato. Before n'est pas de l'UNC. Before c'est le conseiller privé, il y a chef de l'État. Aza proche, il y a chef de l'État, il y a Félix. Aza mutunaye, il y a bandakala bayebani ndenge bayebani ngana ibi passé na bangote mais azawan siko tangu babimisi photo na yeke ye mutu azali ko empoisonner batu ya Félix bon siko rôle na ye eza ya ndenge nini pourquoi before protéger les autres mais aboma batu misusu aboma kaka batu oy baza censé kozala ya kana ye nazo comprendre te boke bana diversion. Parce que ce que nous voulons, tolingi tomo na clair na makambu ya baliwa oyo. Je referme d'abord cette parenthèse nazonga na makambu ya Jean-Marc. Omoni soki ozamo konzi yokela kabatu. Il ne faut pas te comporter en dictateur. Batu bakozala na yo jamais honnête. Mais ndenge zaliwana, boyebi ke toutes les réunions que ba député ya IDPS bazala ki kosala. Pona ko arrêter ba stratégie ya nini ya kosala la plénière. À la minute, FC Sazalaki Nango. Et ça, ils n'ont pas été honnêtes et sincères vis-à-vis à Jean-Marc. Ponanini. Parce que Bazalaki peut reprocher que Jean-Marc a eu que la kamutute. Et la crainte y a de piter dans l'hémicycle. Comment tu que ce qui Jean-Marc et le Gambo et l'équipe a comme maréchal à Kobana Kovan de la Batuna Moutou. C'est ça la lecture. Batunengo Zomon dans l'hémicycle. Et comment tu que oyo eleki boye soki Jean-Marc atikali akokoma maréchal akovandela batuna mutu. Il semblerait que selon certaines sources conseiller juridique nae babenga yeke yebisa président abenga mutu boye abenga mutu boye abenga mutu président wana bazolo beza Jean-Marc likambo ese sili tovanda. Le conseiller juridique répond en ces termes: le chef ne peut jamais se rabaisser à ce point-là, ne peut pas appeler ces gens-là. Papa, le lot qui chef angoya, qui premier vice-président ici, Azaka chef. Azongi le kola biso nyon so ba député. Boni ba collaborateur à Mabeboui. Les collaborateurs qui rendent, qui transforment leur chef Nanzambe. Et loko kuna mobutu yango wana. Ba komisa ye balobi, ozali su mutu wa motilité yo komi nzambe bazwa photo babamba na mapata. Boye baka ndenge ya kovana na batu nzamba azalaka te mutu pale ki moninga azate nyonso za pamba. Voilà pourquoi j'ai dit bande konangai on doit assister bande kona biso bazana ba position ozomona ya mabetika komimona ki yo nengo za wana yo ne oza te masolo na de pité
Botala likambozo Salem. FCC de son côté a protégé Batounaï. Mais les cash, côté Nabango, Bazali ko livré Batounabango. Je vous dis, toutes les réunions, il y a eu des pestes. À la minute, le FCC était informé. Maintenant, qui est informé qui? Et Bango anande Bazala Kale, Eliezer Alongo Kuna, Mutoala Muka, Tanguna Kebisaka Banguna photo o Nazo Ibsabin. Bayoke la Kangaten, Bazomona Lokola Mutu, Eliezer Azol Kaneng ya komi Bamba Yako Kangama. Il cherchait à s'accrocher pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Tshisekedi était vivant ici, on connaît qui est qui. Lui-même, Félix Ewan, a été ici avant d'être chef de l'État, on connaît qui était qui. Vous avez faveur à couper Sabino. Vous avez faveur à couper Sabino. Parce que vous avez faible. Il faut pas ça les Labino à moi faveur. Mais chacun répondra de ses responsabilités. Tambo Mwamba a été protégé, mais côté Moussoussou, Bazali ko exposé bande ko na bango. Bokoyoka. Et talibino. Nalobi na kosu ki sanal kama Mazaro. Maintenant, soit quand même quelques appels. Parce que, avant de parler sur le juge, tous ont quand même quelques messages. Bonjour, monsieur Eliezer. Bonjour, maman. Bien. Bon, dans la vidéo, bien, il y a procès, les 25. Et dans l'avocat Moko, il y a Veka. Aleka ki na sima ya ba juge. Aleka ki na sima ba juge. Yende apesi masque ya bleu. Na sima ya ba juge. Après aye koleka susu liboso. Ake siko na miko aye koloba ki non mais s'il vous plaît monsieur le juge okolongo la masque juge Raphaël alata ki ya vitre po bazoyo ka bien te. Tant aussi que monsieur Raphaël a longoli a baluki na sima masque ya bleu au bapesa qui est wana ezaki masque mon travaillé ngana zo suspecté parmi ba avocat pe ya ministère public moko pe koza la na kuana moko aza corrompu. Merci beaucoup maman Nangai. Tozo zo tokotia extrait wana tozo na bandeko. De Eliezer, bonjour, honorable député. Bonjour. Ouais, Nazana 3 points, il y a commentaire, il y a salana, au moins juge na babomiana, ça veut dire que complet manifestaire wana balingite toujours mboke kende liboso. Premier point nanga, il faut bakanga Emmanuel Ramazani Shadari mutape perdre ba ko paralyser mboka. Il faut bakanga ba auditionner na quel sens à paralyser mboka parce que yango toza ko mona sikoyo. Deuxième point nangai nazo senga ke Tshisekedi akota makamba jama kabundi te parce que bata perdre bazana plan na bango ba destituer ye pour bazonga na pouvoir donc akota makamba jama kabundi te. Troisième point, il faut que en tout cas balandela vraiment makambo ya juge o ya uti ko kufa balandela yango bien balandela yango ba nani mutabomiye akokufa ka boita juger bato le 25 et le 27 le 26 plutôt va prendre biso que non que juge a kufi, c'est impossible. Pardon na kepe au delà ya minute na yo il y a 1 minute vraiment oyo ka message vraiment. Merci beaucoup. OK. Salut Eliezer, j'ai une préoccupation. Pourquoi chaque jour sur compte Facebook Odan Bongambo, ces jeunes Congolais habitant à Kinshasa, prend du plaisir à annoncer même des faux décès à la présidence. C'est mardi, il a écrit un agent de la présidence vient d'être hospitalisé à Kitambo. Je suis et sa situation et je vous tiens au courant bientôt. Ça signifie qu'il prend plaisir avec les morts à la présidence. Ce mercredi, il annonce même toujours sur son Facebook, voilà, Fati a vraiment grossi, donc le pays va bien. Est-ce que Fati était maigre avant d'être président? Mais et le Kongana Koloba papa, binonde bolandaka yangona lobby que les valeurs encerclent la médiocrité. C'est l'opération. Opération
les valeurs encerclent la médiocrité, au comment on en est aussi les sabango, tous en est comme ça. Oh Seigneur. Bonjour, Ndeko Eliezer. Bonjour, maman. Leo Eliezer nayebi ke ba message nange ekotaka otanga lisusu te tanga ata olma ya miso nde nakokitisa. Eliezer, tozonga na procès ya le 25. Tala epai balakisa image oyo epai balongolaki juge na biso casque ya protection epai avocat wana. Tala ndenge arespiraki, ndenge asetufaki, Seigneur. En plein bateau, Seigneur, babomi ndeko na biso kaka boye azobundela biso mpona mboka espoir nyonso ezalaki mpa na ye mimisaka mpola leli. Tala. C'est compliqué, maman. Ça fait mal. Tous en comme ça. Nzete basende Eliezer tala ndenge atali avocat na ye a confirmé que oui tozwi déjà moto yango déjà se apelisaki kaka na le 25. C'est compliqué. Tous en comme ça. Oui. Bonsoir, Papa Eliezer. Bonsoir. Eza ngande kono a mwasi na bengi na France. Oui, maman. Bonsoir. J'espère que dans la télé, la santé est bien. Na bengi pour te présenter tous les peuples congolais à l'étranger. S'il vous plaît. Oui, maman. Présenter mes condoléances à la famille. Il y a papa Nabiso, Yaya Nabiso, Noko Nabiso, Ndeko Nabiso, Atiki Biso, Akufi Kakaboye, et ça la passe papa Eliezer. Tina Olobano, dans Nazumuna. Nayoki motema pasi to perdre moto tozana bato maele na Congo mais bazosia na okufa papa Eliezer tozolanda na libota na ngai esalaka biso pasi tango makambo susu présentaka biso ça fait trop mal parce que fait tozala mboka na biso po tozala pe quand même na kimia na sengo awa yo izada oyaka poto yebi ba condition awa tala papa na biso ndinga tiki biso eza pasi papa Eliezer ezo sala pasi ndeko na ngai eza pasi na mawa soko ki message oyo eza biso bandeko na yo ba diaspora tolobi ba mes condoléances na toute famille ba avocat et ba avocate. Merci beaucoup maman, je pense que nazo zwandeko moko ya moi message moulai pour na Kosukisa, s'il vous plaît, parce que je vais essayer de donner quelques précisions. Na oyonga na monaki lobby na banda et puis na ceux qui sont na question na lobby à Masaro. Na lingi tozwa quand même ndeko oyo bien que zama moulai presque 4 minutes tozwa ndeko après je vais m'exprimer sur ça. Bonjour, bonsoir les amis. Bonjour. Je viens de suivre une émission, mais j'ai constaté quelque chose. En tout cas, je n'accuse personne, mais en tant que d'abord juriste et observateur, suivez la vidéo de l'audience de lundi. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou c'est quelque chose qui est prémédité. Mais moi, si je suis enquêteur, c'est un détail que je ne veux pas négliger. L'avocat de Kamere dit au juge qui est décédé, Monsieur le Président, enlevez votre casque parce que votre voix ne nous arrive pas. Mais si vous suivez le Président, même quand il a répondu à l'avocat, avec son casque là, protecteur, sa voix arrivait. Le juge innocemment, il enlève le casque, il le donne, parce que lui, il a dit, parce que vous pouvez l'enlever, ça empêche à ce qu'on puisse capter votre voix, surtout que la distanciation sociale est respectée. Bon, mais comment se fait-il que, d'abord, il faut enlever au juge le casque, deuxièmement, si le juge enlève le casque, donc la distanciation est respectée, mais il y a un masque qui vient
on ne voit même pas le visage de la personne qui a donné au juge le masque. Ouais. Et le juge prend le masque, il le porte. En tout cas, moi, si je suis enquêteur, ça c'est un détail que je ne peux pas négliger. Et le lendemain, même pas le lendemain, oui, on peut dire le lendemain ou le même soir, il est mort hier. Donc le lendemain, le juge décède. Ça c'est quand même suspect. En tout cas, si vous suivez la vidéo de l'audience, vous allez constater l'avocat de Kamer. Il a dit ça. Je ne dis pas qu'il est suspect, mais moi, en tant qu'enquêteur, si on me donne un dossier comme ça, il doit être mis dans le rang de suspect. Ça, c'est sûr. Donc, il doit être désigné comme suspect. Ça, c'est sûr. Parce que il fait enlever au juge le casque qu'il portait depuis le début d'audience. Même quand le juge l'a répondu, la voix du juge arrivait. Même nous qui suivions à la télé, on entendait très bien le juge quand même. S'il vous plaît, bozo katakape biso ba makambango kakaboui. Oui, papa, Sili Sagas. Et quand on parle de respect de la distanciation sociale, mais pourquoi il doit encore porter le masque? Et un masque gêne. On ne voit même pas la personne qui a donné le masque. C'est une main qui donne au juge le masque. Innocemment, le monsieur porte le masque. Comme on dit qu'il est mort, ça, il a changé de couleur, tout ça, ça c'est du poison. Ça c'est du poison. Donc je le dis très bien, je ne dis pas que c'est ça, mais moi si je suis enquêteur, en tout cas... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, papa, ce qui s'en a eu casse. Liste de suspects, l'avocat de M. Kamere doit être cité. Merci beaucoup. Je pense que Tozo stoppé dans nos messages place Wana. Tozo stoppé dans nos Wana parce que la plupart y a des messages des autres qui indiquent dans le même sens. Na ligne na expliqué bien. Lobby tangu na sala ki émission na tongo na lobaki na bino ke sima nango na kokita. Nazo kita pona ko telema na balabala ta. Na koma ki na koti. Na koti maman mwasi amowei azalaki na chambre moko kuna je crois kota cuisine bazaki kota cuisine disons na cadre ya famille na bande kwa famille na ye na honorable Frank Diongo tangu bazakuna bako solola après abeningai na koti j'ai posé plusieurs questions à maman. Voici la version que la maman me donne. Alobi nanga que ndeko Eliezer mobali nanga azalaki na ina problème mon côté. Akendaki na musala mardi. Jusqu'à 16h alongwe musala ye nandako. Allez. 18h ayoki mabe amati na chambre na ye kolala, ko se reposer. 21h la situation s'est aggravée. Tomemi na centre Nganda et à 1h du matin il est parti. Maintenant à Koufi 1h, je crois 1h après libumwe bandi ko vimba. Libumwe vimbi oyo e komi mwindu bamakolo e komi mwindu. Na lingi boyo kanga malamu. Nde bake ko bunda bacha na morgue boye simbite bake ko cha na morgue azakuna na kankokolo. J'ai posé des questions ceux qui azalaki koyoka bien té avant. Habité mobile nanga zaki na problème té. Mais version msus ndeo wana ya masque. Na tuni e na lobi mama. Sikoyo yebsanga nanu. Tango abimaki. Bon, ozamwa sina bien sûr akoso mana masque na nzela. Ba masque wana mona kindenge ni na lobi ta. Mobile nangai akendai kan loko na ye wana oyo ozomona viseur wana oya boy. Nde loko oya zalaki na. Le masque bleu là qu'on lui a remis na ebe sike utite et moi-même j'ai crié là où j'étais. Et maman zoloba que ma crainte est que masque wana kokati pe ba pesi tous les membres à composition. Baya kosila. Et qui a mené les masques? Masque utaki wapi? Ba image ndenge boko mona wana. On ne se met pas à la place de la justice
Mais ce qui est là, la famille va exiger autopsie. Non, Raphaël n'appartient pas qu'à sa famille. Tout ce qu'ils appellent de l'Europe, baonion so balalité, baonion so bakolela. Baza ba membre de la famille biologique na été. Baza ba tete la terre. Baza kaka kotala un Congolais qui a excellé. Yango na zolo banabino bande konanga. Ozana bon soutenir ndeko na yo lié ko kazuwa. Il ne faut pas que tous alaka dans une république où on ne reconnaît le mérite ya mutuka tango akufi. Attends, on yembe la bino pona handicapé pona batu mususu. Ils sont encore en vie, on doit les assister. Nazana papier aw. Papier oyo ba komelinga pona mwana oyo Victoria. Biloko oyo il faut basala ye makoloana ainsi de suite. Je vois le montant de 445 dollars et 163 000 francs. Après 168 000 francs. Je crois na 150 dollars. Donc, de mongoyo, bazo senga et transport, et à ceux qui 20 dollars. Donc, 150 dollars plus 445 dollars plus 163 000 francs plus 168 000 francs congolais. Donc, ndembongo oyake basale la mwana wana basala yebacha yeba plâtre akoka ko bandata ko telemaboye. C'est comment mener comme devis ya likamunaye. Oyo ya Giovanni na kozela. Oyo akatana lokolo. Sikoyo na lobina bango que Raphaël n'appartient plus qu'à sa famille. Tous les Congolais balingi autopsie salema ba publier yango sur la chaîne nationale. Toye banine bomi Raphaël, ce qui totika lika kabo tokosi la moko moko. Tokosi la moko moko. Il est vraiment important bande konangai na lobaka na bino soki ezwi chaku ndeke kosekate. Bato bomona kana ba réseaux sociaux bango ba sepela kana liwa bato. Baza bato ya modèle nini ba uta wapi? Et bino pe bozoni vous leur donnez le crédit, ça me fait mal. Ça me fait mal. Quelqu'un qui se réjouit ya liwa ya ndeko na ye. Soit te muto akofinga bato na lobaka na bino. Mamadou Ndala Mustafa oyo bato ebele bakoma kokumisa Mamadou babimisa ye rwandais. Prenez la première liste oyo babimisa ba liste ya liboso babimisa ya ba officier rwandais okuta kombo ya Mustafa Mamadou ezawan. Toutes les valeurs il faut to lobakeza ya ba paye. Buzoba nde ya ba congolais ata bino moko. Est-ce que nous comprenons? On doit reconnaître chaque Congolais pendant qu'il est en vie. S'il y a des valeurs à promouvoir, il faut le faire. Il faut combattre ça yango. Toujours vivre dans le modèle wana. Les gens font n'importe quoi. Ils détruisent leurs frères. Bazo détruire bande kunaba. Mutema mawezate, ya sunga kabatute, ya zaka donner des leçons. Na ba réseaux sociaux basi bazwa, comme tout le monde est devenu journaliste, muto akuza téléphone na ye, azo pesa batubal. Bande konangai. Tolongwa na distraction tokota na makambo sérieux tozo si là. Ba remarque bozolo ba ya bendis. Procès wana eza procès ya mbongo en même temps. Vous avez entendu qu'on a suspendu ba juge mususu likolo a procès wana. Procès ya 100 jours. Mais ce qui peut-être muto a piclé et qu'il doit payer le prix de son vivant, il fallait l'honorer. Yebaka kondima baninga tangu bazana bomoi. Atiki bana misatu. Eza koloba que ceux qui ont tali âge naye, balobi aza mwana 68, ceux qui 69. Mais âge wana mwana ne ya liboso 18 ans. Aza mutu ami pesa kina kotanga. Ndeko azo accompagner nga tangu nazobim. Atanga na ye na Unilu. Parmi le premier qu'on a appelé Bazawan. Mwana ne ya liboso 18 ans, mwana ntuka 6 ans. Bana wana batika lindengwa. La maman inconsolable. Nenge sela kapasi. Yango zomona ozana mwasi na yo batelaka ye ba erreur ezalaka nango. Me boyo kana kabobo ngisaka temps. Muto akozala na pasi koleka. Ngolo aliwa na yo yewan.
bien sûr bakoya koloba te mwasi akokende pa na bango akobala eza na age mosusu mutu mpe akobala te même age yango akobala eza na bamosusu bakangaka motema teke akende kobala lisusu atikali azobokola bana na ye yango nalobaka na bino voisin aza ndeko na yo koleka ndeko na yo oyo aza na mosika parce que soki ezwi ye na butu ye nde moto akosala bongisaka mpe na bavoisin yo baproblème na bato nyonso. C'est ça le problème bandeko na ngai. Misu ya tout congolais to réclamer basala autopsie to yeba qu'est-ce qui a tué le juge Raphaël. Qu'est-ce qui a tué le juge Raphaël? Hermoko que aboyaki ko coopérer. Tozo incriminer mutu moko te awa parce que toza ba instance habilité te na lobaka na bino l'acte de naissance, il y a crime, c'est le jugement. Tozo incriminer mutu te. Mais le quoi la manque on a biso akufi na ba condition tozo comprendre te. Il faut tout monde clair. Liwa pe leki. Aw. Mais yango wana bana bandale batomboka ki basali mo mouvement ya ko manifester colère na bango bakanga ki bango. Toye ko kende kuna pour les faire libérer. Toke ko faire libérer bango. Bien que la réalité musuto viva qui en face. La police n'a biso moko pe bozala comment bien. Quand un policier se réveille déjà très tôt, à sa bêtise moi moko, ils opèrent sa bien. Mis ils opèrent sa bien. Au kosala musala l'état tu vas tirer sur les gens. Ils ont malamté. Ndele yango wana bande konangai. Ko kitawana to kitaki, ezapona to vivre makambu. Yango na lobaka na bino. Au lieu ko kende ko sombaka ba sondage. Les acheteurs et les négociateurs ya ba sondage. Kitana terrain sala musala epesa oyo monde. Tango na lobaka na bino kina kina wato yebani. Ezana ebele ba vendeur ko négociaka na bakolo ba sondage. Bino pe bakolo ba sondage, vous ne pensez même pas votre crédibilité. Ba société oyo bozwaka ba sondage n'importe quel sondage, tozota l'émission la plus suivie, tozosa la soki ndenge. Est-ce que boyebi phénomène wana te ya kosombaka ba sondage, boyebi yango te. Au lieu ko vanda ko négocier ba sondage pour que ba bimisa kombo na yo, alors que muto azo sentir yo te, aussi là na yo. Maintenant ba sondage ba tebino wana. Le vrai sondage, c'est l'amour, c'est contact avec sa population. Masolo na député, na lingina suki sana dossier. Ya Mazaro, bande konangai tout o bozana bakoli, bobenga JFM service, azo kanga je crois d'ici samedi azo kanga wagon, ezo ya Kinshasa. Bande ko ya Hollande, ba numéro yango wana JFM a commis déjà epa na bino. Bande ko ya Dubaï, nasina sololi na JFM, je pense que baza déjà en contact na Mariam pour na JFM akoma kuna. Ndeko na yo soki azane loko ya malamu ako sala, il faut encourager, tika mutema likundu, tika ba crampe. Ndimaka pe mutu tango azana bomoy. Nakopesa merci na bandeko o bazana mitema bomoto. Toutes ces personnes vivant avec handicap, tozo pesa bango sourire grâce à befort na binos. Soki opesi ndeko na yo sourire. Handicapé azalaki kokuta ba nervosité babundaka na batu. Parce que la société le rejette. Quand la société rejette une personne, ça le révolte. Cherchez à donner le sourire. Les gens se sentent quand même considérés dans la société. C'est une question de confiance. Ce qui est en poste ya kosunga bandeko nanzela même nandeko nzela na yo, ya ndeko na yo, ya master na yo, osungi bango, ce n'est pas seulement monsieur Tambo, tika ko pesa ba raison. Ozo esquiver pour nani. Donneur de leçons kaka. Kaka youth. Kaka yo va pesa kayo. Sunga ka pe baninga. Ndenge to wele la kakosala be mission na lobaka na bino. So ke za ndenge to zo wele la pe ko sunga mbele makambo ebele changeat. On doit prêcher par l'exemple. Merci na bandeko tu bazana riwara. Bandeko nanga baza kuna na Sankuru na ko pesa bino merci. Bao bazana chop mbote na bino, les grands équateurs nako pesa bino mbote,
le Congo central na bosani binote. Tous les Katangé mbote pai bozali na kopesa mbote na bande konanga ya sud ya Grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu na Maniema mbote bisika bozwami. Les Grands Kassai na bosani binote. C'est ça le Congo. Bolanda te bato yake non, ozomona oyo ndeko na yo ainsi de suite hein. Na lobi na bino chofa détruit par bandeko ya chofa. Bana chofa bango moko. Bazo démolir bandako. Bokende place nyonso soki bokena ba secteur rebelle. Bokeme na ba mvuna ina ba bokokuta ba secteur bandako wane zananu ya chofa ba pia nyonso on a tout démoli. Kindoki. Na linyina suki sana dossier ya Mazaro. J'utilise le conditionnel pour ne pas affirmer. J'ai appris que dossier à poursuite à Mazaro, eza makambo ya 100 jours te. Eza makambo pe ya bambongo wana zo mesurer mwana na yete. Eza pe ba makambo ya bambongo wana bazo sakana na ba master na yete. Eza makambo mususu. Le kambunini na kobete la bino lisolo na mbalasima parce que on est en train de chercher à avoir l'information. Bien sûr, c'est une instruction. Bon, on a continué à secret na bino, on a continué na yaki pété. C'est pourquoi j'ai utilisé le conditionnel. Boye langa ya wate. Bo melakate. Mikolo appareil judiciaire botomboki. Bikanga kanga. Et l'équipe boya kozwangai flagrance. Pardon. Mais il fallait qu'il quand même na fongo la mémoire ya bande konanga. Masolo na député lobby Pascal Mukuna à Kozalawana le 29 je crois lobby à Kosamba. Na lobby ceux qui ont moni ba photo tika bi publier ba anniversaire to comme na yo lokola ebembe soit te bakangi et comme ka photo soit te bakangi soit te mutu akufi ezandengwana bomba quand même sentiment ngo ya ba anniversaire. Voilà bande konanga ina sukisi wana pona lelo masolo na député eza émission na bino ozana posa ya ko intégrer groupe WhatsApp o komelinga kendeko ngai na za d'accord. Na numéro na biso plus 243 998 311 332. Tocheyo na groupe WhatsApp ya responsabilité. Bande konanga bazana ituri lobby je pense ceux qui nzamba sungi tokozwa ndeko moko. Tokozwa porte-parole ya Armée kuna apesa biso quelle est la situation. Bande konanga bazana Goma na kopesa bino mbote. Club tokomi wapi na Brazzaville. Bande ko bazana Katanga. Club tokomi wapi na Kipushi. Club tokomi wapi Fidèle eza wapi na Kasumbalesa. Voilà bande konangai masolo na député lobi tozwaki ba message ebele e utaki fungurume e utaki kolwezi bana Katanga lobi baliaki bato ebele pona ba message. Merci na bino nyonso tout na groupe WhatsApp ende toko bana kotinda ba moi message de manière ordonnée et kopesa bien et toko bana kozwango bien. Soki ozana posa ya ko intégrer Oibisingati. Kende ko naza d'accord. Toko créer groupe WhatsApp. Boti kala brancher bande konanga toko zela. Ozane loko amuke. Ozane loko amunene. Loko na lobaka na bino. C'est le cœur qui donne. Eza kozala nangote. Eza na ebele balingaka epolata wana. Ya vandi bo yazotala. Ba champagne tandami kuna. Ba vin tandami kuna. Ba parfum okotanga te. Ba bijoux okotanga te. Ba sapato okotanga te. Mais à Kosunga Moutoute, ça coûte quoi? Il y a Kosombela, personne vivant avec handicap, manque au vélo. C'est $250. Entre 180 et $250, tu causes à vélo. Hein? Tu causes à vélo. Et Kosunga Moutou. Tu causes à moi Beki. Et Kosunga Moutou. Moi, ça qui est à l'osso, parce que biso to marche à Kandengwan. Moi, ça qui est à l'osso, moi, bidon à ma fouta. Et Kosunga Moutou. Fona loba merci na ndeko nanga fils bisika zali alobi nanga mwana wana ya soda wana mama na yako vivre ndenge nini mwa lisunge ye na kobenga mama wana pour que akoka koteka tatu mwa biloko mike eloko amuke pona kosunga mwana wana o bomoni akatani makolo mibali. Merci beaucoup bande konanga i botika la brancher sinon to mona ni lobby même chaîne même heure. Le procès passe en boucle. Chacun analysera de sa manière sur notre chaîne Tokomi Wapi Télévision. Merci. Tout mon ami.